kaka mutu mawate na banda na botama nanu na mona makambu oyo te toya komona ngo kaka nde toya na bapoto awa ndenge toya na bapoto toya komona makambu oyo ndeko na biso congolais azofinga ndeko na ye maboko ekatana azofinga ndeko na ye boye azofinga ndeko na ye boye azofinga mama na ye boye azofinga mama na ye boye lelo ekoleli ndeko na biso lelo ba audio ebimi bazofinga ndeko na biso mwasi basalite etu na mobali oyo lelo aza kokumisa papa paradis mobali na nga bakoleka te awa boye lelo oyo ezwi ndeko na biso toza awa te po lelo toseka tosepela nango muta osepela nango aza te toza bamama toza bamama voilà toza bamama toza na likwanza moko kuna na se na biso abasi mobali soka yebi likwanza ana akoluka kaka lelo soko za mwasi internet ofinga na internet likwanza no wana lelo febima likwanza bata maka ifo 10 ans bomba ngopo mukolo kobeba na bimisa mama ni siko ekomi keno ekomi difficile keno lobisa mama ou bien yebisa papa pakolo mafute parce que mona na likwanza c'est pas la peine papa nanga tozana ba papa okoki kolongola bilambo lakisi ezake le problème ezali nga nazali combattante nazali combattante na obundela pona mboka na bunda trop opona nga na mona ke bitumba lange ekokaki nango nayebi yo très bien merci papa nanga so na biso ba boulevard Barthélemy o comprendre déjà na comprendre ozomona na bunda to bandako ya pena internet tozolobela mingi Congo tozolobela makambo nyonso tu ozomona take tozolobela mboka tokoki kokota jamais ba bêtise ozo comprendre toza pena mibali na kata ndaku mama na bana naza pena mobali mais taku nazoya na kombo na nga na memangi mobali na nga te taku nazosa ba video na nga na memanga mobali na nga te pona yabaka un jour soki mabe koti ba ofingela nga pe mobali lokwa na yeko luka makambo na nga ifo na luka nga moko tina silisa ngo pe nga moko ndenge pe na kenda na makambo na nga ndenge na mona na silisa na nga na bundi na moni po na nga ekoki na suki na tikeli ba o bazo continuer ba continuer ozomona biso nyonso nde tozabwe neti nga ba o bayebi nga na fingama mpe na internet même 2-3 ans na fingama mais na tikala kozwa jamais téléphone nanga na vanda c'est parce que olobaka que est-ce que les Rwandais sont là et puis les Rwandais voilà. Et puis ça va tout voilà mais nayaka jamais na réseaux sociaux pour na ko répondre bato bazo finganga pourquoi okumisa ba Rwandais mamani pourquoi okumisa ba Rwandais oloba peuple Rwandais oyi ben oui c'est ça yango na lobi ke na fingama mobali tataba na nyoso mais tango ozo oyaki ne sika moko boye kokota ne sika moko boye lelo na lobi soko lobi likamba ko finga yo mais pona o étouffer makambo wana tala bato bazo finga yo pamba ko yape ko ya ko sala rando te donc ina tala bato ba finganga ti ba sisa ko finga na yaka ko répondre te na mona leo na za la valeur nanga parce que na ya na répondre na nga te na vanda na nga etali ngai te donc bo finga na bino ti boko sisa bino moko kaka boko miyebela nga na mona keno na ba komba nyonso bosala bato babima victime na kombo yo ezaka mama na biso ani na commandant Aigle bangonde penza donc bateta maboko voilà merci bata Aigle bangonde mutu penza mona vraiment keno ba se sacrifier pour na biso voilà mama ni yozaka mwana pale oyebika mera tolo ba mona pale ti mera pale to pesa na no mama Vero to ka yo tikala ka wana mama Vero soko zo ka biso fungola micro s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Il s'agit de quelle maman Vero? Vero ka webi moko ke mafumbi. Ah, Vero Mangoi. Pourquoi tu as Mangoi te? Naza Vero Mangoi kako yebi. Non, comment maman Vero mais Mangoi te? Yango na lobi il s'agit de quelle Vero? Il faut nazala na précision. Ezaka na Vero Mangoi toujours kaka. Oh yo yebi. Mais il fallait watcher encore. Bon, voilà, mère na biso donc ya katimini maman Vero Mangoi salutation ya ngwana donc parole les epanayoko. Bon appétit batino so bonsoir ba mbote belé bisika bozali. Toyepeka to sola pour la makambo ezo sala passe. Omoni la communauté na biso batu ba mitema mabe. Alors photo zwa ka exemple tango moni muninga zwiku yo pesa mayele ozwa ku.
lobi lisusu te yeba ndenge ko se comporter bomoni ngala mboko oyo makambo nakuta nango bino nyonso boyebi bato na bandako liana bango na bandako mela na bango oyo bobengaka mwana mama Batu balubi yo komona yo makile ya ba champion. Mais siko na polaka ndete siko ade na Jésus. Yo yoka lisolo. Po Chantal ye akoma akende kozwa ba voice akepesa muninga na ye eza erreur grave. Parce que makambo na ngai eleki na réseaux sociaux mutu tu ayebaki yango. Na bato musika te, na bato na liaka na bango na melaka na bango. Ngai mutu nazaki na problème na bango batika nga bakeno kofinga tata ya bana nanga mobalo wa memanga na poto mobalo wa balanga bafinga ke poani po bomelaka libala ji suka lango omona plus pire encore po mona congolais za motema moko ndoki muto boliaka ne bomelaka na ye akoma tina niveau asala video o eza yo te batie elongi na yo kapo ba publier yo na makambo ezanga mutu na makolo omona niveau oyo biso ba congolais to lingani te otambola na baninga me yozo mona bango baninga bango bamona ko neti mutu moko boye bango na ville bango bazo bulelo ndenge msusu soko za maele te ozwi vina o nyoso ndenge Chantal penza na yebelo ko ni etindaka ko sili loko wana te. Bon, c'est là que yo yebite kasi ngana oyebisa oyo ya alobaki parce que azana confiance na trésor lisusu te yango nazaki keba suka bombaki nango téléphone et cause peut-être que nani trésor ayi ko déplacer ou bien ayi ko zo téléphone à lunguli biloko na nyonso tout yango bombaki pa camarade na c'était il fallait que toi pour ngai il fallait que toi effacer yango parce que esalié le côté pour la minute trésor ba finga na ba mbale trésor mta publier te yemo comme ta mi publier. Pour la temps yo que pesa ngo pa mutu lecteur de l'homme yo batu ba oyeba te yo kataka ko yo zakala mobali moninga mswaza mobali ta olingo te tala ngai mama mobimba o makamba salinga na mboko bato na liaka na bango na melaka na bango na lo mais mama vero mama nanga na katso maloba te mama mais si so katanga na lo zela na papa James soki mutu akomi tina niveau bazwa video eza yo te bacha mutu na yo sike mutu wana ko boma yo yo bino ba comprendre makambo ngo te makambo le kabeleka na réseaux sociaux siko tellement ba mona ke mutu ba ochana vero et osimba te il faut ba ya siko ba ya koloba wana ba tiki ngai mutu na problème na bango tellement bazana eloko ofinga ngate ba kena ko finga mobali nanga po na makambo donc ezanga na mutu na makoza makamba basi me ba ke finga mobali ba finga mobali no poani po ba mona ko saka na mobali donc ba luki ba ko selo adultère ngo ezana ngote botambola ba mona na makangu te souci la bango ezaka ba bebisa réputation na yo po bo malibala o ba no ba kende ba sambwa ale yo pe mamosambo yango tozala kama yele soka ata makambo le nezwi Chantal lobi si tokoyoka su mutu mususu aye o na soki ba vote makamba mobali nona yo na mobali ko ke pesa ngo camarade na neni na idée nini vraiment po boyebi ke ba congolaise na poto tolingani te batu ba na ngina répondre yote na ngina répondre na question nozo kotuna wana makambo mobali na yo kende kopesa ngo na master yango tapa na biso tete la yebisi yo awa abanda ko se sentir déjà na insécurité parce que tata wana libandi amona ikeno akoko salema te yo comment tout ba bordir papa James mais ça normal azana libandi bon na kosi azana libandi bon on est adjectif qualificatif c'est ça yango na vraiment yo ka bata mayele mona qu'il fallait assumer ngo vous qualifiez une chose comme telle qu'elles sont. Oui, Nandimi Mama Vero, on a zolo beza vraiment vrai. Il fallait supprimer ma vidéo, ma voice naie. Oui, parce que mukuluba kokabona ala quand même na quelque chose. Otete la bango ezala soyi babwaka ki na sama ibabimisa ke limwaka te. Il fallait qu'on supprimer biloko wana parce que limwaka te. Pour la sécurité, il fallait qu'on supprime biloko wana eleka comme quoi ça. Bango ata basali likambo un jour et bimaka bazaka na sécurité. C'est ça le problème. Bazaka na sécurité. Maman Nick, bazwa mayele parce que na vie, ko ça la confiance est kaka pa nzambe muta mokilité. Po ata mobalo bozaka na ko décevoir yo. Très voilà. À décevoir moi si na ye na makambo ba propos ya bimisi.
bongo siko siko trésor yé moko bandi na kofinga mwasi ne bongo siko tango yo zotinga ngo camarade ozotinga na idée nini c'est ça na idée nini vraiment po fota na muto bo passager ne mbetu moko bolala kana bo komi pe bo boti na mwana mais muto komi na niveau ya kofinga yo ba insanité modèle wana ozongo tindela ngo muto c'est que yo moko milingite o milingite o koma na niveau na ndeni mais kofingo ya finga ki intime na yete ye mobali nde mutafinga ki intime ya mwasi kasi kofinga na pe bane mobali ole ye kutu mobali pe afingi akofinga te mais ye sikoyo a qualifié omoni ndenge za kabafumbo asima wana yo moko kokata te ukopesa mobali na akata yo so lera akata ke mafumba na lèvre ezaka na droite na lèvre ezaka na droite siko nde botineti mwa bibon donc omoni yanga na matika olingo banda bêtise parce que anukutaki yango pe très bien yango nde sikoyo lera asalaki capture lera sikoyo asali capture lera baswani nde sikoyo aye kotindela baennemi yango nde bafoto wana ebimi mais lera Chantal apesaki nyarukosi po akata ye bafumba nsima ezalaki na ndenge mabe te mutu nyonso akoma très bien papa na ngai keno yango nde mtelongoli ye basuki nyonso na mutu ayo pe accès ya koplonger tozoloba ndenge bafoto wana ebimi mpona faire bino comprendre comment bafoto ya nyakosi ya mama Chantal ndenge ebimi libanda po bocomprendre bafoto ezali trésor wana babimisi na bafoto makambo toloba yango oyo ti bafoto eza non biloko mosusu mpe foto boyaka yango oui toza bamama tokoki kolinga te ke nzoto na biso bamama esambwaka biso bamama tozalaka su na respect devant bato te banzoto na biso esambwaka devant bana mibali bana yango mpo mwana mosusu mwana oyo okoki kobota parce que nga nde naza bonana na mwana 30 ans tokoki koza mpe na mwana moko 30 amoni nzoto wana mais aza mwana na oyo amoni nzoto ya mama donc ezosala mabe makasi esala mabe voilà na baekole bamasolo ebetamaka omona mwana mosusu akomi na ye komela badiamba mwana mosusu akomi so ndeni parceke ni nzoto mama na ye ekwelela ye na internet amoni yango lelo batiktok oyo bana na biso bazokota lelo tozonga kaka mwa moke na ndeko na biso auti kokufa awa soki rafini soki tumba wana auti kokufa bomoni mwana na 11 te na kati ya tiktok pona komona ke bana na biso bakotaka ko ozomona lelo kokokutana na mutakala akokutana na mutakala lelo tokotya bana oyo tozobota tokotya bango wapi yango tozolobaka lelo totalaka lobi ya bana na biso totalaka ki star na biso te na kati ya bareseau sociaux totalaka lobi ya bana na biso ekozala ndenge nini bakotambola ndenge nini soni nini le msusu babanda koyokaka na nzela ekozalaka nde tala mwana mama Niki mama na ye babimisaka mutakala na ye tala mama na ye bafinga botala bavoice wana boyebi eloko nini ekozwaka bana na biso te moko tozongaka mpenza batu tozongaka batu mpenza toza bapara tozongaka batu ezosala pasi komona boye Chantal aza deja na mwana mokolo mwana na mwasi lelo oyo azala bakamarade ndenge eza de se kwei na mato ya mwana na mwasi ekwei na bakamarade ezokotala batiktok oyebi ndenge nini ornela aza te bon ce qui est grave bandeko et puis tokopesa mpe ndeko na biso ya se mwa parole likambo ezalaki live bino bokoti yango mpenza na retard tokomi na tozalaki 3000 personnes veut dire ezalaki télé réalité bambila ezalaki lere bambila baye Chantal azalaki kuna muto alobi keno abengi bambila keno Chantal ye kombinasi nga na bambeli mais boyebi dossier ya mi José nano esili te sikoyo lere Chantal ake korécupérer wana nyonso tout sikoyo na live fo ezoleka mpenza en direct problème ya grave sikoyo lere bambila baye batémoigner que non Chantal aye koagresse nga et puis na bambeli donc ndenge ezalobi boye tango bakokende bambila bamoni ke Chantal azana na dossier ya bambeli akoti biso yango nde tozoloba wa accord yango nde eza grave ke mitakalo bino bozoloba non ko Chantal akio menacer nani nani bobe comment nene pomme verte dodo Dorcas ezalaki nyonso to awa na live bapolisi mpe baye Dorcas mpe alobi ke aye komenase nga na bambeli nyonso to bapolisi bakomi nde bake donke bakointerpele bango sikoyo ntango bakomona ke nani Chantal aza nanu na dossier oyo bazolande nanu bakati te ya mi José ekokoma donc infraction moko très grave
surtout na bana pe ba témoigner que non bana batuni bana pe ya dodo bana mike oyebi ba policier ba considérer comme lobo bana mike ba lobby bana pe tozo ka boye bazo ezaki na live awa nyonso to bino bokota avec beaucoup de retard na bandili le live na 21h donc comme 0 kotaki l'air d'orkasa banako loba na kotaki mais na nyonso vraiment mutasali mabe eza d'orkasa kokosala yani makamba bongo te toliaka na ya no bomelanga na ya lo quel que soit problème akoka otindela bato ya tindeli te po bato donc erreur kanga na opesa na d'orkasa na mobile ya nani erreur eza makasi pa Chantal ye mopo akoka confiance au d'orkasa ko to babitaka lo na omona ngone te distraction mais oyo na omona très grave pour na Chantal ya bambila ba voice o mobile na fingi apesi muto abombele po asala nango nini. C'est ça moi la maman mon question na bino kasi na répondre boyeba na niveau wana kasi bina yebisa bino pourquoi ngana solo kana Chantal kasi na répondre bino question yango bino bo tunati ngana tunaki alobi azali susu na confiance na trésor ndenga avandi na ndako wana ezake pona na zwinda kumoko mususu te puis ba passeport ne ka bino boyebi makamba poto ndenge ezalaka bon mais na confiance pesa na pichu na ye bazaka susu te alors pour bo makamba ba preuve parce qu'un jour à l'autre pourquoi ko condamner que oh ye mutapazaki libala alingaka ya koyokisa bino ba voice nyonso to un jour pourquoi tiki trésor na sensi wana pona ni na pesa kama hata mwana ete kiake pesa mo mutu ababala. Et moi, na yoka ba voix ya papa que nous avons pour est-ce que Chantal sur la carbone la trésor a besoin de preuve? Est-ce que ça mon bal à l'émotion Chantal la carbone naï? Il fallait effacer ça, non? Voilà, c'est ça. Il fallait effacer. Nakati yote mama nanga, nakati yote. Nanina lobaboya. Omoni ndenge bazawa bamani kezela na ntoyo kama Esther mwanda mo bino nyonso to boza bana parler donc to kitisa mutu te petit kaka wana to débattre pesa vraiment mais to pesa pena nto ya lobina noté bama Esther fungola no micro bino nyonso to boza bana membre bana parler donc face la famille Maman Esther fungola micro s'il vous plaît po biso ya toza famille biso nyonso to yebana yonde to yebi ote otetela zana na beloko na oloba ye azana note nana lobelo okimisinga maloba nanga Maman Esther on a non Maman Esther Damilola ngoli déjà micro Maman Esther loba allô oloba na téléphone allô Maman Esther oui papa bonsoir mais bonsoir femme de Dieu ok, nana lobaka, ça me fait très mal, hein. Comment la situation à Chantal na mobile na c'est méchant, hein. Bon, Maman Esther, qui t'a dit qu'on s'est demandé parce que oya ba pe ba appel toyo kayo ba écho. Ta on s'est sous demande en quitticion non. Otetela cela on a pas na sisa na on a mais aussi ça na quitticion non Maman Esther. Nalinga répondre Maman Beatrice ndenga zoloba ke fallait Chantal a effacé ba audio na fallait pas tinda. Le problème oyezali entre ba fille ya Rando bango balingaka soki asali mweloko molem suna mobali akoluka gardango crois que ya koyiko za na raison na ba makambo bazali kosolola. Ok, tant aux autres la moto zo bato zo tinda un jour yo na moto na bokota binemi. Nazozonga na ndeko na biso oya Hollande Manuela tant azaki problème na copain na oza ko vivre na Paris copain azwaka biloko ya Manuela ya basalite bakaleso banini oyo esalaka biso nyonso tu pasi na motema vraiment na azwi biloko wana pesi yango muninga mwasi aleki abandi kolakisa ngo pe bato botala ndenge zika botala ya boye c'est ça le problème biso bandeko moto vandaka to miyebaka te likambo yozo sala ozoyeba te un jour eloko nini ngala kofuta mais lingala o balobaka ke nyonso tosala ke futa makada se ezalaka ya solo ezalaka lokuta te. Donc, biso moko bato mokili, il faut to mikebaka. Et loko lingi basala yote, ko sala ngope na muninga te, mena bato rando eza ndenge wana te.
bango ezaria ya oyo ekoya eya otie na me mokolo mosusu ekomemela moko liwa mpo moko nano akufa te na rando mpo moko nano akufa te shoki mosusu ekosala mutu okokosupporte te moninga akufi oui eloko oloba wana mama Nico oza na raison parce toza na sere moko ya angolaise Esther Rodriguez ine akomasa atonge libele moko Manuela akata ye libele oyo abakela obunza Manuela na ndako na ye akomasa atonge libele moko na shoki mokolo mosusu yake ndako na Manuela ti na ndako na ye Manuela beta ye mabe akata ye Manuela aza terroriste yake na ti na ndako Manuela ke na kokotela Manuela ti na ndako légitime de défense ami defanda yango nde eloko oyo tobosanaka mokolo mosusu moko akoka shoki talamuki te on dirait pas tika rando ye nani amofi yango omoni biloko esala neti angolaise yango na rando munene na Chantal neti oyo angolaise yango azongi su rando na kanisa oloba Manuela na angolaise wana nani atika rando atika bitumba na atika rando ateyama kwa azwa bate babuzoko ekoleka na poto na réseaux sociaux na Kinshasa vraiment neti oyo esalaka Manuela na se bazobimisa bakaleso moninga mwasi epa John na ye wana pe wana bazalaka oyebi baza na baner solide oyo sikoyo lelo ekoleli Chantal nzambe asunga mwana mwasi wana aza baner solide asanelo te bongo Johnny pa sambusa Manuela ti abimisi na babutu po toyeba Manuela alataka butu mpo na Johnny ti abimisa na bakaleson abimisa biloko nyonso kolanga mwasi bateyamaka te nyonso wana bateyamaka kaka te bakoteyema mokolo moko akolala lamuki te mokolo wana bokomona rando esili bateyamaka te na bakaleso ya Manuela balakisaka wana ezaka ndenge mona bafoto oyo tozomona John abimisa bakaleso ya Manuela mpo bato bayebaki Manuela alataka butu mpo na John ti bateyamaka te place baza il faut bateyama baza Chantal a vu que bafoto apesi soki forme verte lisusu oui bafoto apesaki nde mobali na ye mobali nde aye kopesa bafaux compte bapanza noko zela noko mutetela est-ce que ça peut être ba photo eza bongo ngana loba nini aloba ki chinois ndenga na tunika eza so ba photo eza kasi pona omoni ya tofinga ya uzana makwanza boyeboye eza ke eza seraza bo omoni ndeza kandenge ya kutanya rukusa sima tokoma ka bien te donc soki ba fumbo ikoli il faut il faut pesa mulunga nyina yo pakata yo mafumbo izaka na katikati mwana sima parce que yo mona bien te oki kumizo yes ko nde ba snapper mona ndenge mama wana ambiance ezaki nango bien aider ko ke ekobima na désordre mais là ndoka nde mobala zo kata zo filmer bon vidéo te photo nde na lobby alors akangi photo papa na version totali nanti la vele la pa filmaki yango parce que tu as pesé sima bon sikoyo lere baye kobebana nde bokoyoka na bango sikoyo nde boyokaki mama Vero tika wana tolobaka vérité toza bana mikete mama Vero pardon zalaka wana weza mwana membre nakoka makambo wana te toloba ngo kasi na code ok tokoloba ngo lisusu te bongo anasepeli pe mama Vero ndenge balongola epenza esprit ya randwa kokanga seke pe azwa makambo na mama Vero to développer bien to développer bien nakosa makambo wana te abaya mike wana sikoyo eye kopesa ke babebani trésor alobi bokoyoka na baudio ya trésor wana azoloba yo zela mutu akala na yo nazosala ngo montage nazotindela azaki na ase akanda azwi mpe akangisi yango apesi bafaux compte ekende sikoyo bafaux compte ne baye kobimisa na sansi wana ebongo sikoyo azwi nini azwi sikoyo biso eloko tozozela trésor babimisaka mutakala mbamo mpo biso tozwa kimia mbamo mutakala yango ti sikoyo ezobima te soki mwasi asambwe mobali pa osambwana
Bon na kobimia akupanzila bino yango. Mutakala te ko ya. Kasi yazoba eno mutakala ekobima mutakala ekobima. Asa mobali mabe kasa bimisa okamba moko. Kasi ba mutakala bimi eza déjà la ba photo no. Ba photo ngana vanda kana lema ba photo ikomi pa nanga ndeni. Ah, il accepte apandi kaka na ba tu mena réseaux sociaux na tandi yango te. Mais na pire c'est que comme pas yo tete là, c'est que comme pas ba réseaux sociaux. Mais na commission comme peut-être nga mutu akati yo yebika ngana mutu amaso. Na tandi yango libanda te. Problème ndezaka ke trésor akosaka lobaki eza makwanza ngana moko na tali eza makwanza c'est eza nde bibon. Ngoko ngana kitivero to kitala biso. Yopendoki. Ekwa yangani yopendoki. Bon tu m'apprends ni nalobe mabe. Bibon eza sanité te ba mama biat. Ndenge ozolobela ngo vraiment makwanza. Bon ngana trésor otetsela kitisanga. Nazo contredire trésor. Trésor mutafingi Chantal makwanza. Ngana lobe eza lokuta fo et argifo akoseli Chantal makwanza. Papa otetela yo to nozol beza bibo iko mpe foye ba peta mse ko za nango timor moko boyeza ko banda te yango te mais mutu muso ko bima pe bouton bo mais ça poil mutu ko tina kati awa suko kati bien te ebima ka be biso na awa na parce que poil escali na kati non na sasi na kati esali bouton c'est tout otetela doki bonsoir bande ko na lingi bino mingi otetela kitsangai. Ok, maman ni butu malamu pesa kuna kula la malamu biso nyuso tu. Ok, merci. Fana yipsa ba maman nanga ka vérité makambo ndenge po bazala okura quoi. Na ndenge mabiku na pire na vrai esprit. Otetela yo ndoki penda yo. Ah, moi était ke ngana mama beate wana c'est vraiment propreté biso toza ba maman so ba makamba bongo photo tele milango. Botele milango pas trésor vraiment. Mwana na siko dodo mwana na dodo siko ye dodo Chantal apesa ki ngonde pa dodo ndako pesa nani dokasi oui eza mwasi moko pe na kati wana Sandra no siko nde trésor apesa ki bon eza deux choses ba audio dodo muto a publier a komisa ngoti pa ba Manuela ba Josiane ye mtapesa ya andimi ye mopena andimi apesa yi na Josiane kama kinda afukami pe asengi pe pardon na live aibo limbisa nga pardon na pe bien sûr que porter sous tout plainte apesi ka pardon na kana na live otetela afukama ke asengi pardon pona ba audio j'ai dit live ba dit depuis 21h biso lo bandi na live depuis 21h asengi pesa pardon pona ba audio mais makamba tribunal eza makambo ya agression ba yaki na ndako na yi ba yi ko agresser yi na sens one. Non, que n'est qu'au cabello na ye. Si abimisi ba audio mais comme ko regretter pourquoi elle a fait. Mais siko yepe dodo pendenga zawa na sokile ba ke na police ke non. Maman Chantal pa ko lo ba ke non. Alex be preuve pas yo abengi ke non la banda ko tapoter ye. Hein? Parce qu'il y a le bi ke non maman Chantal. Oui, c'est ça mais kasi on aza ko lo ba kasi yango pe maman Chantal akolo ba ke no bitse nget ndenga ye ke non. Na kendo ko tuna yeso ki vraiment azana be preuve que no oyaza oleka na ba media parce que le but que non na life na yo bambila bakota ki bambila bayoka ki yango pe si je me trompe pas ou bien tanga loba ki yango bambila ba mikoti la na noté mais na si Chantal ke ko funda enenge a partager ba audio na ye a ça pas problème Chantal a fundi mutu te Chantal maman Vera Zolo au cas où Chantal pas ko funda pourquoi bango ba yeba ko ba partager biso ta parole de Dieu vraiment vraiment yango ba camarade tozolia na bango baza pe batute biso ndenge bazaka na public elandaka bango po to tika rando efuti biso eloko te ameni pe nini na biso nini communauté na biso eloko moko te ya malonga to tika rando me ba ser nanga ba yokelanga te. Mais yo petit rando te yo poza muta rando tika no rando na tika kala yango na komi ça ka banalise c'était la seule sur rando ta seule ka banalise ya rando la ba Manuela te pesi ngwa boy pourquoi tu peux pas commencer à analyser Manuela passe la sur il y a comment les calme ko le mamba fali est-ce il y a ça la sur rando mais siko makamba zo sala makamba zo sala siko Manuela ça na bango qui comédien ça omoni Manuela aolukaka Manuela ka so Chantal amiga ko répondre ba rando ezongi
mais soki bazongi kasi soki ezongi kasi ba Manuela nyonso